Tout sur le langue bien. Oui. Il a filé à sa collègue à Ibrahim. Au moni héros, il a battu au temps au temps à yo kana biso moni héros temps biso to lobela. Il a filé à qui boss liboso na ba. Yo kana bisa yo temps biso to lobela masolo ya ba grand chanteur ou bien bato ba pesa ba sala makamba bien na mboka bato ba te ya bato. Pour biso to beta musique na ba prophète le roi Denis Safandi ba te ya pena bigete Ibrahim pia na loba ibo na nzembo ne ma boy. Bambala te parce que fabricant ça na poto Ibrato puis bila filazo me baninga na Afrique d'ici ba voyage belé yango zo critiquer ba poto na bango mais na bien na minute on doit boyer mo za journaliste so tali bato ba okenda Afrique d'ici nanga mutuna na Kinshasa a au moins atek na leki bango par rapport à na soin bobo ba salité ba salité makasi et bon yo kasi proposer soin te yo kasi ko za proposer soin et ça soin vous comprenez de tête au makamona ko tanga raté bina fila porter par troisième porte-parole la biso par rapport à comme ta patron bon on va porte-parole à casse ba Marco ala ba porte-parole ba casse kutu yo Marco ngam na kimisa pa biso nga kimisa ba monzo na ba Marco na ba chef li bango tout na bangana benganisa bango tout oui bien on ça logo yi histoire tende c'est la confusion tout na masanga lumumba mona yebi ba mélodie ba diamant ba yebi bango tout ba Marco kozanga babodi bambati bayaya bapesa mobongo mibali bakoma babutu basi bakoma balesi bien mtema mabia mina bite mina bia omoni pe bato bina filango omoni pe bango nyoso otangi ka ko tangi pe na ko pona expliquer omoni pe bango omoni pe mako na kimisa ba véhicule te ba véhicule bato makolo ngala banda ko tambola na véhicule kala avant bango tout na bango bo fa histoire mtema mabia nga bisa ba masala nga ba fambi ti lo baza kuna nga ba ndombe mabango na ba moto na ba cadre na nga ba yebi nga na somba mutuka na 2015 ni sa primaire nga na patron porte-parole patron donc on mona ngafo mona ba ya Roger yo tsanga bango otsanga bango ndeni sike tsanga bango ndeni ngata ngomona ya Roger mona vie na nga dadi mola te motema passe ne soko expliquer opembe yo tsanga bango te na bunda bitumba 45 à 46 na kimisa bango na efasa bango na tableau talikemba boss na laboratoire ba bon week-end esiko zali apesa nga mo chance na participer na carte Genève on a likemba o bato bazo yoka olympique en way bon aelaki bango wala gaisi lombe na ONG na lisungi donc ya yebi Laetitia Kibala liaminu Pichu di Fuana Mignon Noble El Chapo liaminu yaya okay oh mina mama oh mina kaisa lombe nanga mogroso kerve sakende wapi mwana yale Rodriguez Zamora yenanga yagende wapi Irene kiwa koche nanga yagaza wapi tuzawana na likemba donc. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Un grand merci à abonné tout le concept Star TV au besoin partout dans le monde. Bienvenue dans l'émission de Bolingara Mingi Couleur, show mission présentée par Alex Ngandoumo Moulouba les Benjamin de la presse. Moi na ba maman moi Nzambe. Merci la confiance au Bopesa Biso. Biso pe to pesa bino kaka toujours merci dans travers musala kitoko tozo sel la rabino. Vous s'abonner massivement, vous partager vidéo, bah like, bah commenter, on est tous vraiment besoin. Merci à Steven Dinzei Oazana Sima Caméra. On a mis de tous les temps, de tous les jours. Merci à maman, fille, maman, Masoula, papa, Das, Milan, Botel, Absola Palais. Fanfa Marinou, en direct de Paris, n'a pas so Bambo Tebele. Courant en Chine, Patrick Trifazé, Gomela, Gomé, 32 ans de pouvoir, on a pas so Bambo Te, Guibo Kopolo, Koudé, jamais rata. Bambo Telabino, place, vous allez, les jeunes boss, les fils du pays. Apache Amou Pemon à Maman Linda. Je pense que Tabata qui a vous comprendre que je suis avec Arsène Matélé et Olympia. On va faire partir na contre-maître Ibrator Axel Azali. Molobela Ibrator Olympia Azali Bongo. Pour Solana Bango. On sait déjà. Bakotara déjà pour tous vraiment terre au Solana Bango. On a bandana Arsène Matélé. Bonjour. Ouais, bonjour papa, journaliste. Bon week-end. Hein? Ouais, par la grâce de Dieu, ça roule bien. Voilà, première photo ya Mbaole na plateau na biso bat baota la yo. Un mot gentil d'abord na batu balingaro pe na babonné na biso concept. Ouais, bon week-end na batu nyonso bazota la ngai ba fanatique ya chaîne Oyo, opena ba sabona rapena trop balanda émission Oyo bon week-end na bino tout et puis bon week-end na base na nga tout base to sobika base GPX bana Mandela tout pas de tendance donc ba bon week-end na bino nyonso wa. Voilà, boni basango ya Malay
Ibrator, c'est pas sorcier déjà dans le terrain, mais apparemment, qu'est-ce qui se passe? D'abord, on a nos côtes dans les détails, c'est pas sorcier na biso. On a profité d'abord couper sa bon week-end, na patron na Ibrator, puis on a les professeurs de leur maître Papa 12, Mr. Ram Michael Jackson d'Afrique, et puis Taboche le père que deuxième personnalité, et puis bon week-end à notre CG Christian Konda, Papa na Ephraim, parce que CG na biso bala, biso de ça m'embouté côté, biso venait de bala rapena. Donc voilà, c'est pas sorcier na biso Bimaki déjà, depuis Bimaki c'est pas sorcier, ils ont évolué très bien dans Ngolo Nzambe. Donc balobi mukie ne mwana abana kobeta lokolo ne mwana tambolaka ne mwana bengaka papa. Donc biso pe c'est pas sorcier na biso Bimaki déjà, ils ont évolué malembe ça va déjà dans Ngolo Nzambe. So zo mona biso na ba héros yo boye, toza soué makasi bolo la ba américain moko boye. Donc c'est que mona que c'est pas sorcier zo pe ça maramba bien quoi. Maintenant, maman est moukena sur l'Olympia, bonjour. Ouais, bonjour, Ndegolangaï. Voilà, bonne santé. Ouais, santé normale, car en dengue, Mkilémon, quoi, c'est pas sorcier toujours. C'est pas sorcier toujours, Olympia Saline, c'est pas sorcier. Pour yo olobate, mutaroloba déjà, zampantino, yo pene photo yo karande malamoko. Ouais, tina olobaboye, ban enverse, ba olanda biso, Christi, Vimo Christo, grand frère et à merveille, Tando. Donc maman a Tracy Melvin Manassé na Fatima Zolanda na ministre ebike na boki na général Kemba boss na la Ibrator ba bon week-end et sikoza ali apesa nga mo chance na participer na carte général na Kemba ba bazoyo kayoka wana olympique en way bon na elaki bango wala Gaïs Lombe na ONG na lisungi donc ya yebi Laetitia Kibala liaminu Pichu di Fwana Mignon Noble El Chapo liaminu yaya okay. Oh mino mama, oh mino Gaïs Lombe nanga, mogroso kerve sakende wapi mwana yale, Rodriguez Samora yenanga iagende wapi, Irene kiwa koche nanga iagaza wapi, tuza wana na Kemba donc na liesa ki batu minu toujours to lia minu vraiment donc des fois c'est. On a zuga idée ya Kabu ya Falili ya face, on peut lia minu kaka. Ah le bito lia minu parce que même moge ke ne laisser fo lia minu so lia minu to ko sedo ko pesa mu Kongo. Ya ko moni animateur na biso Jid Orange ya pesa bango. Likolo ko zanga ba body ba mbati ba ya ba pesa mu Kongo. Mibali bakoma babuju basi bakoma balesi bien donc yonga bifo ko lia minu tant ko lia minu za toujours na cadence donc obunga rumba te quoi. Nengo boa ki lia minu wana s'il faut omi pesa pourcentage tomi côté sur 5 omi pesa combien? Bon net ngai po na nganga mona pesa sur 10 wana ce que tu as dit sur 5 omi pesa combien? Sur 5 non pesa 5. Pour biso donc tu échoues raté sur 5 non pesa 5 donc nous a faux professeur à tricage. Tu es un professeur à tricage, tu es un musala tout ça, c'est pas sorcier donc la minute sur les Kemba ne magam. Les Kemba ne magam. Net au solo là batu ba Hollanda ba ebi maman Dodi Cham maman sa pembe na Paris, monté ma président Pek na mort. Ba Hollanda la minute sur biga ken déjà pas ko raté. Comprendre? Ah, ça bon vraiment. Voilà. Ansel Matele c'est le au monde entier tout le monde évolue dans la plateforme. Rendement ya c'est pas sorcier dans la plateforme maintenant tu le vois là-bas dans YouTube parce que tout le monde bête sur là millions de vies. Nini c'est pas sorcier évoluer dans niveau de la plateforme on a tout. Bon moni les locaux en tout le baga il peut tomber dans le baga au monde je peux évoluer mais monde peut que ne mabe. Pour le lot au monde amutu musabeti ba manzanza naye a tina la plateforme de téléchargement a sombi pena ba vie a bimisio na beti 1 million de vie. Au moins amutu musope bobani ayembi ne danger. Hein? A sombine ba vite ils ont maintenant malembe bino bobi kete yaza na se ya lekie vous comprendre ouvre le monde ezokende mabe na ba plateforme de téléchargement na biso toujours évoluer très bien depuis to bimisaki 3 chansons 3 clips na biso il y a le générique Alikemba na générique na biso et na chanson na biso jouer auto embelaki les boss Trésor Lundula na chanson personnelle auto embelaki les boss Victor Bosoku ils ont derrière na carte la plateforme et autres qui ne pena pepele yo mozo mona que to teaser kaka bo senti pena que non biso les gars ba 1 million biso beta na ba 4 kamba moko ah rien wala ko ça bien biso beta na 4 kamba nini oza te na beta mbala moko na ndenge mo boye mbala moko 2 semaines 2 jours boye nda to pesi mara moko boye donc
toujours évolué très bien dans la plateforme de téléchargement. Il y a des gens internet au côté, des vibrateur officiel au monde, na ba nombre, na ba marambutu, toujours évolué très bien. Donc, les clips sont déjà disponibles dans la plateforme de téléchargement. Vous pouvez télécharger, on peut côté à côté, vous monde pena différence à maïna mafuta parce que tout ça, clip, il y a qualité, il y a solo, toujours ça, la chanson, il y a solo. Donc, vous pouvez expliquer, puis vous que ça pena ba musicien qui est notre professeur de l'air, maître Ibraton. Pour le moment, vente de CD, ils sont disponibles dans l'espace Véronica. Non, pour le moment, sur aucun espace Véronica, na croisement cabine d'awanga jusqu'à tout répéter. Vente de CD na biso zawana et puis sur contacter pinga na numéro nanga ou jouer pe CD nyoso oza nango pour ça. Nombre tout. Nous vous autres na espace place pour répéter au monde baninga batiki na ba station na ba alimentation ba par-ci par là. Est-ce que pourquoi yo linga biso ça la masona makamuneti ka baninga? Mais ça pas avantage à promotion na bino. Biso promotion ça. Oyebi lo kitoko, lo kit mwinda to tia ça mais c'est pas ça éclairage. Tellement que biso to ça musa na biso bien, bolanda biso sika o biso to lingi to salela. Donc bino boya tellement que boba meloman na biso boyo ka la bonne musique boya. Et ata to chango na ona ki sensu. D'abord ki gati ki sensu bo ke somba kuna. Voilà. Toujours le paiement là. La zone nos place au Lukato qui est né là. Alors Olympia. Ouais. Donc c'est absolument moi si Mamouké. Vous savez combien de temps déjà pas Ibrato? Ouais, donc au 5e année dans la 4 orchestre. 5 ans déjà. Où télé wa pitu pas Ibrato. Bon. Na où t'es parlé. Ndé na yemba moko wana na ekopesa makambo. Zo bomba po ba bengana ko na ba orchestre où t'as vraiment parlé. Yo motara mutabe ba bengana ndé. Et bon ba bengana bango ndé. Te nga naza mutu wana te nga ba bengana ngate. Donc na uta na parler na travail na parler na bando calculer bisika na okende mais na beta mo ba tourna nga libanda mboka. To na zongi na talité na sala ko to mo mpepeza. Na yepe na kuta be Océan de la Rumba grand chanteur banda mukile banda. On a vraiment ma casse. Ansel Matélé, aujourd'hui là, Ibrator face aux polémiques. C'est ta polémique. C'est ta polémique au sein de l'Assemblée. Il y a ta polémique. Et bon, ce que le leader a ta polémique. C'est l'angala loba. C'est l'angala loba. Ibrator, Aza traité. Pas ma collègue ni Bazalara. Jaloux. Aza traité. Comment dirais-je? Nabakisani. À part hypocrite. Babina filé ba collègue. Bon za collègue na babetini na ville Fabrigas. Ah, babetini na ville Nova. Bon ce que tengo zolo ba ke Fabrigas za inzela sala ya makashi. Zolo ba ke les maîtres de l'air les professeurs de l'air maîtres. Professeur ba maître na bango. Muto atangisa bango musique. Ibrator azala ki non élève pas Fabrigas, pas Fabrigas azala ki maître. Azaki lefte. Tina ba tinel ba yebi na bangilima. Mais biso to zolo ba mona na mukili. Soko na bien, histoire ba changer yango te. Est-ce histoire ma yo mona rango? Yo ozalaka. Diego ka Olivier histoire yo zalaka oyo kaka histoire na ba tiki te yango na lobby histoire ma yo zalaka obeta yango ba ndeni ozalaka te olingo te histoire ma be histoire par exemple ya Diego ka l'homme qui a découvert la mouche du fleuve Congo est-ce que yo zalaka te ba découvrir la mouche du fleuve Congo ozalaka te histoire ba changer kango te mais na lobby to solo lango bien oui bina filaza aza collègue ya Ibrato omoni héros yo na batang oyo tango tanga ba yo kana biso omoni héros tango biso to lobela bina filaza ki boss liboso na ba yo kana bisa yo tango biso to lobela masolo ya ba grand chanteur ou bien bato ba pesa ba sala makamba bien na mboka bato ba te ya bato po biso to beta musique na ba prophète le roi Denis Safandi ba te ya pena ba bigete Ibrato mpia na loba ibo na nzembo ne mo boy vous comprenez donc to lo makamba na ko tanga ka te bina fila porte par troisième porte parole la biso. Par rapport à quoi mon patron bon on va porter parole à ma casse on va Marco on va porter parole à ma casse écoute yo on va porter parole Marco on a kimisa pas biso ah oh nga kimisa ba monzo na ba Marco na ba je voulu bango tout na bangana bengana sa bango tout oui bien on ça logo yebi histoire tende on ça la confusion tout na mas nga lumumba mona yebi ba mélodie ba diamant ba yebi bango tout ba Marco mbonzo je voulu bango tout na bengana sa bango kozonga na retour na uta ba village na yeka ka bona benganisa bango no simba kisi te kisi te na uta penanga za muta ba faire à part musique na pena faire na sala ba faire na ba province vous comprendre faut yeba ka mboka na bino village natal après so yebi village natal ne yeba kuluka ka teka ko za ka mutu mboka na ba pare o la rapoto o lia mbala mako ba cha ba ngeshimi mais so zongi na village na bandondo zo lia mbala ya naturel open bimi yango moko
ozoloba mambo ba poto balia bambala te parce que fabricant ça na poto ibrato bina filazo na baninga na ba Afrique d'ici ba voyage belé yango zo critiquer ba poto na bango. Mais na bien na minute on to abo yimo za journaliste so tali bato ba okenda Afrique d'ici nanga mutuna na Kinshasa a au moins ateke na leki bango. Par rapport à na soin. Bobo ba salité. Ah ba salité makasi. Ah. Et bon c'est proposition. Proposition te. Oh yo kasi ko za proposition soin. Ça souhaité. Oh, mais na bien, au moni pe bato bina filangote. Au moni pe bango nyoso. Ah otangi ka ko. Tangi pe na ko pona expliquer au moni pe bango. Au moni pe ma ko na kimisa. Ba véhicule. Te ba véhicule. Bato makolo ngala banda ko tambola na véhicule kala avant bango. Tout na bango bo fa histoire. Na yebisa ba masa nga ba fambi ti lo baza kuna nga bando me ma bango na ba moto na ba carte na nga. Ba yebi nga na somba mutuka na 2015 ni sa primaire. Nga na patron porte-parole patron. Donc on m'a fait mon abaya Roger. Oh yo tchanga bango. O tchanga bango ndeni. Oh c'est que tchanga bango ndeni. On ngata ngomona ya Roger mon avion nga dadi. Mola. Te moté ma passe ne so expliquer au pembe yo tchanga bango te. Na bunda bitumba 45 à 46 na kimisa bango na efasa bango na tableau. Bazala te. Nzamba yo kili bango mawa alokoti bango mona mo ya kisenso bimi nda pese bango mo pepe. Mona kisenso patron. Patron te. Si vous avez bengi patron, bon, ce que Guy Basket a osé. Si vous avez bengi patron, bon, Patrick Aïna Zanan. Si vous avez bengi patron, bon, le sénateur qui s'en de piloter, patron te. Wana ba bido ko mikie ko banga te, mu yara so les 30. Oui, mu yara so les 30. Oui, mu yara so les 30. Muto akemba, muto a koli na vie a passer. Soit simba ta $100, on va payer argent de poche, soit je ta $100. Ako barre. Eh. Tout ça va fantir. Voilà. Merci beaucoup à Celle Matélis, toi qui n'a pas vraiment vers la fin mélodie. Toi aussi, ça déjà, ah ouais. Tu vas retenir ni le passage. Ouais, donc il va continuer toujours à s'abonner à la chaîne Nabiso Awa. Donc bon, on là toujours ma contre-mettre pour y tous arranger moi mingi. Essayer de s'abonner pour comprendre c'est pas sur ces années. Deuxième volume mesure na 6e mois Awa. Donc tout ça moi bientôt là avec comme on a ouéwa. Bah tout ça vraiment moi mingi. Donc tout le monde mais pour comprendre car pour biso lo ba mingi te bolo ka ebi. Voilà numéro de contact na ba dédicace. Ouais, numéro de contact na ngai o toi za na posa na na WhatsApp déjà plus 243 90 49 17 515 plus 243 90 49 17 515. Ouais, ba dédicace na na opesa na boss na ngai le boss de boss Pichu Difo na Million Noble London City El Chapo l'homme en livre sterling. La bossanité Rodrigue Samouraï na Bruxelles, l'homme sans complexe, exotique boutique Toukin chez Rodrigue Samouraï, Irène qui est mon coach na kata Paris donc na bossanité ONG Lisungi, Gaïs Lombe, papa na Curtis na ONG Lisungi na kata États-Unis Gaïs Lombe. Bambota trouvé na Blaise Salimé Sali banquier, papa na Theresia. Na pesio Bambote Belé China Rambo Patrick Bologna donc il m'a été Mobimba Paris partout. Merveille Tando, Ken de Chopier. Voilà. Merci Arsène Matélé ici. Le programme il y a mouvement et zanengeni répétition et puis ma dédicace à numéro contact au Cabo. Ouais, tous on est d'abord séance à répétition donc tous les contre-maîtresses vous retrouver bichot demain déjà à partir de 18h sur croisement cabine à Wangata espace Vermala. On est en bibliothèque nationale de la rumba congolaise parce que les professeurs de leur maître n'aiment taper ça en cours à musique kuna tout coûte na bon lobby et puis tout ça va programme est belé bichot to bimisa ba programme le roi calendrier te le roi mon amour ba repêcher te oh to ba ko landa te to bimisa te bichot bongo te bichot tout ça bongo le 21 te terrain te nous expliquer parce que ba musu ba comme bilanda landa parce que bichot to landa te bichot to bimisa maleme ba programme est belé mais to bimisa maleme c'est quelque chose qu'on a déjà le bagui que non le 21 août tout ça bon on a Oliver biso to beta mingi moi ville sur moi ville trop banini donc par rapport à ma vie la tête ndai bayaka wana trop donc biso beta mo machine mingi te sur moi ville trop donc tout ça bon le 21 août on a Oliver tous les contre-maîtresses depuis Bieti Kodo chef du club de Michael Jackson d'Afrique à Jongati te biso bena to beta concert toujours bena caché producteur ndé muta tchaka droit d'entrée kasi droit d'entrée ça combien le petit prix à combien c'est bon prix il y a concert na biso VIP ils ont $25 et puis prix normal ils ont $15 donc ils ont marque wana donc yango wana na sengi na bana tubulinga ba tubulinga biso boya wana bo consommer pena c'est pas sorcier na biso donc à live bon week-end na Guy Basket mon contadé continent bon week-end na Blaise Salimé les banquiers les patrons et puis bon week-end
Ça vaut pas moyen, sénateur Christian Goudi à Piloli. Et puis, bon, aucun affichon, c'était Maïa, Guy Basket, mon condamné, continent, Serge Maclia, Drago de la Monnaie, Jires Peugeot, les patrons depuis Paris, Olivier Rakia, l'espoir à Banaminta, mon condamné Toulouse, et puis, la Bostanité, à deux Porto, les thermomètres du monde, Nick Cheta, Trésor Bacala, section de la tête, Tumbaya Pembiol, depuis Grèce, et puis Maman Esther Mbombo, Liverpool, Mundo, Kindu, Kile, Boma, Bango, Voilà. Merci, c'était là le contre-maître de Ibrator de Zakina Axel Matélé, c'est puis Olympia. Merci Nabino tout besoin de temps vraiment Hollanda. Bisous, vous partagez vidéo, vous commentez. Alex Nganou vraiment à 3, on se retrouve à la prochaine.